Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deli nazo sala video oyo bandeko pona ko lamusa kaka bandeko na ngai to lamuka tango ekoki pe tango ekoki to mukili penda ekamwa biso baloba pe ke peuple oyo aza peuple oyo aza mayele tango ekoki penda tango ekoki bandeko nazo tela bino video oyo pona ko lakisa bino lolenge nini basuki oyo tozotia ba africain ndenge nini tozosepela na bakabele oyo ezouta na mitu ya bato na basili salite basukoli yango batie bandeko suki na manzaka ya mutu ezalaka mutu tomona yango na baafriki wana kale ezalaki soki bayimbaki ekunda mutu swati na mboka bazwika suki na ye na manzaka na ye bake nango batie sekei baleli pe bakundi mutu do eza lokola mutu na bino babokundi wana suki na ye na manzaka na ye le yo ozozwa suki ya mutu ozotia na mutu na yo bandeko ozozwa mba moko vi ya mutu wana mobimba na ye ozotia na mutu na yo siko mutu na biso suki alobi Nzambe ayebisi biso ke basuki na biso ezalaka na puissance oyo ye atia kati na biso ezalaka na suki na biso siko suki na yo oyo efandisi puissance na yo yo ozwi suki ya mutu mosusu otie kati na yo soki mutu wana azalaki na bapuissance moko négative eyemba moko pa na yo azalaki na bademo eyepa na yo tozomona makambo yango oyo yango na bandeko na nga bato tokomi na baproblème ebelebele tant ekoki to lamuka tant ekoki peuple africain peuple congolais peuple Congo tokoma na maturité eza biso ko comprendre makambo nyonso on azotiela bino des vidéos oyo so oyo esi na otiela bino su mususu boyoka bino moko na matoi na bino nazotia son siko Mon fils. Tombola mkelongi. Nga. Ukampi muna na kiza yote. Tokomi dana Suisse. Ah. Ni tokomi na Suisse. Tonu kebra ba riba jina kina kitu sala msala pasi ya. Osoki boy toke soke ko. Oh, tu. Et na kabelo numéro 1. Numéro 1. Après, tout ça va boyer. Comment des aboyer? Et où tu n'as mutu na bango bengie. Bakati apotokelo na machine. Baki osani, baki rotonga. Et na kabelo c'est la qualité. Totongi, to sokoli yango to longoli basili nyonso to te parfait kitoko. Après to tekeli bilo bakati kitoko. Kabelo mina souffri 3 jours pour on comme na mboko. Le local jours. Depuis to longwa to tambula kala pour yango balati bagana minoko na bango po basukula yango bandeko na nga biloko ya boyepenga bozotia na mitu mwasi nde alien ya kitoko na mutu do bobosa na rihan do rihan otai musika suki video oyo naotiela bino bandeko boyoka ndenge basekaka biso oyebi na yoki video oyo lobi bato ebele batindeli ngango journal lobi banda 20 eti lobi bato bazotindelaka ngango don naokoko natalaki omba mona koki lisu te naoki pasi na motema na soni ngai moko nazotiela bino. Si je te coupe les cheveux, c'est pour les vendre à l'autre. Ne pleure plus, ma fille. Si je te coupe les cheveux, c'est pour les vendre à l'autre bout du monde. Tu sais, là-bas en Afrique, les femmes qui y vivent détestent leurs cheveux. C'est la raison pour laquelle je te coupe les cheveux pour les leur vendre. Tu sais, si je ne le fais pas, comment allons-nous faire pour vivre? Les pauvres, il faut voir comment elles se battent pour ça. Or, elles sont même ridicules. Elles ne savent pas que les cheveux créent une certaine connexion entre elles et le cosmos. Je me demande bien comment un peuple peut être aussi malade. Le comble, ma fille, c'est que quand tu iras là-bas, tu verras des hommes se battre pour acheter ça à leurs femmes. J'ai tout vu sur cette terre. J'ai fait le tour du monde. Mais je n'ai jamais vu un peuple qui se renie jusqu'à renier ses propres cheveux. Je n'ai jamais vu ça. Les cheveux sont d'une particularité là-bas, tu sais. Même les premières dames de ce pays-là se disputent pour avoir tes cheveux. Ils ont renié leur culture, ils ont renié leur tradition.
Ils refusent de parler leur propre langue. Ils refusent d'accepter la couleur de leur peau. Ils refusent de chercher à comprendre leur spiritualité. Ils sont là, tranquillement assis. Ils attendent tout. Ils attendent qu'un Messie vienne les sauver. Ils attendent qu'on leur envoie du riz alors que le blé est cultivable chez eux. Ils attendent qu'on leur envoie des vêtements alors que le coton pousse sur leur terre. Ils se servent du droit des autres peuples pour gérer leurs litiges alors qu'ils ont leur propre théorie du droit. Ils véhiculent la pensée des autres peuples dans leur système éducatif alors que chaque peuple a sa propre pensée. Ils ont un système d'écriture qui n'a rien à voir avec ce que leurs ancêtres ont développé alors qu'une bonne partie de leur savoir y est codifiée. Même la monnaie qu'ils utilisent n'est pas émise chez eux. N'en parlons même pas des sous-vêtements. Ils utilisent ce que les gens ont déjà porté. Et ils se battent même pour les avoir. Penses-tu que quelqu'un peut respecter des personnes pareilles? C'est-à-dire que j'utilise mon caleçon jusqu'à ce qu'il soit déjà bien abîmé, et toi tu te bats pour le récupérer, et après tu veux que je te respecte? Quand je vais là-bas pour leur vendre tes cheveux, je n'ose pas souffler mot, car si je leur dis la vérité, nous ne mangerons plus, puisque ce sont nos meilleurs clients. En plus, ils n'ont qu'à se battre par eux-mêmes pour s'en sortir. Ils n'ont pas encore compris que la vie est une jungle dans laquelle les plus forts et les plus rusés vivent aux dépens des ignorants. Bref, s'ils veulent qu'on ne se moque pas d'eux et qu'on les exploite correctement, ils devront prendre conscience par eux-mêmes. Aïe, j'avais oublié, ils attendent le Messie. Bandeko na ngai video o nazolakisa bino o natieli bino oyo eza ndeko na biso mwasi o tozomona awa akendaki kolongolisa Mélanie na ye makambo bandeko na biso basi baosala makambo bandeko na biso banoa bazokosala bandeko na ngai ake kolongolisa Mélanie na ye. Mélanie ezali omoni ndenge azana tala ezolongwa yango na Mélanie yangwana ezolongwa na nzoto ya mutu po akoma pembe lokola mundele bandeko na ngai yeyo. Naomona pe aondira aza pe na zemi ndeko na biso oyo ake kolongolisa balongola ye Mélanie. Yango oyo bazolongola ye partout. Nayebi te soki elongi basalaki ndenge nini do bapakoli produit mo balekisi motota yango Mélanie yango nzambe biloko boye nzambe akosilikela biso te ndenge nini kanda ya nzambe kozala pona biso banoa te ndenge nini bandeko na nga tolamuka tolongwa na pongi tala ndeko mwasi ake détruire kolongola Mélanie o bamindele bazoluka o batu bazoluka yango oyo Mélanie eza eloko oyo balobi tozoyoka surtout na bamindele mingi baoloba peuple noir aza peuple o aza connecté direct na nzambe à cause ya Mélanie na ye na cheveux crépi na ye yangwana eza bamindele babotami mundela kokoma mutu mwindu te me biso mutu mwindu tokokoma mindele yango ezolakisa ke biso mutu boti bango bozomona ndeko na biso o wana ozomona ya mwindu ezolongo eza Mélanie yango nde mutu ezolongwa na nzoto ya mutu bandeko na ngai kanda nzambe kozala likolo na biso te pona nini na makambo boye Mélanie o nzambe atie kati na asala yo nango esali yo nini ndeko bamsu baoke elongolisa ngo boye bamsu baomela baproduit bakisi bazomela mpona kolongolisa Mélanie na nzoto bayebi te eza connexion spirituelle eza recherche munene o biso toza nango o mindele bazotala biso bazokoanvie biso po toza na Mélanie ake kolongolisa ngo po akoma pembe aza pe kutu na zemi ndeko o vraiment eza pasi mkona tala ki video o esala nga pasi na lala te bandeko na nga pasi na mutema botala ba niveau tokomi tofongwama tozala mayele basuki na biso krepi eza basuki moko eza suki krepi yango nde nzambe asali yango nde eza na connexion spirituelle ya makasi koleka bakusuki o elemba le tozolembisa basuki na biso tozo détruire connexion na biso spirituelle na nzambe na biso bandeko na ngai yango na teli bino ba video o botala o eza video o na teli bino ndeko oyo ake kolongosa Mélanie bolanda su ba video mususu o na kangisi ana te
nzambe azala na moko ndeko nyonso oyo olandaka nga tika posono ya mwindu kotelisa yango te totika bahydroquinone bandeko totika kopakola bahydroquinone totika na biso totika tobatela mpo na biso luka eloko moko naturel ozopakola na mwindu na wana eza kitoko makasi eza kitoko bandeko na nga soki batiaka melanine mbe mindele bakendaka kotiesa yango bakoma batu mwindu bakoma mwindu bakoma na melanine ozomona antuka nzambe amona bino moko na moko bolanda ba video misusu pe nazotiela bino merci kona nga na yebisi bino nayoki soni kotala video oyo donc esali nga vraiment mabe makasi na miyoki soni nga mo esika nazalaki namoni lokwa ke video yango bapublie yango sikoyo na balabala ale batu nyonso bazotala yango mindele nyonso baotala yango alinga sikoyo nazotambula sikoyo nayoki soni makasi nzoka nde mindele mpe basekaka biso bakamwaka biso bandeko na ngai moko mususu nakenda na musala na ngai wana nao natiki bameshi te nasaki ba crochet moko boye ezaki lokwa naturel nasaki ba crochet moko ya mesh moko naturel ebima lokola cheveux crépi na mutu na nga afro nasaki afro moko na ba crochet natiaki ona mutu na nga do nakangi basuki ya maboko na se ale na zwi sikoyo natie ba crochet wana esaki vraiment lokola afro lokola periki oya bafro wana lokola basuki lokola afro nakena musala kokoma na komi na musala patron na nga lera moninga agangi alobi na nga adeline abengi bato boya adeni yaka abi otiki siko suki no crepi wow adeline kitokwe boy abandi kosepela na suki na nga nazokamwa bandeko na nga nazokamwa ndenge nini nazosepela boye abandi kosepela adeline atiki suki ne siko crepi adeline omoni kitokwe boye bandeko nango le natika na nga kaka natikeka na émotion na ye wana nayebisi te eza suki na nga naturel te eza na tie ba mesh obike mbamuka alembi nzoto akamwe abi na nga nga nakanisi eza suki na yo eza suki na yo te nga na bite eza suki na nga te abaye mbala moko bandeko na nga mikolo nyonso ezalaki kaka na musala soki bakliya baye wana bazoya wana na ezaki na hotel wana na oservi petit déjeuner nazopesa bakliya na osala petit déjeuner wana bakliya baye omona azoyebisa bakliya bokamwa na bino te mpona suki na ye oyo eza nango suki na ye te bokanisa te ke eza suki na ye te eza nango abambi kobamba eza suki na ye te bandeko ezaki kosala nga soni moko ngabi on directeur kolikamni na suki na ngai bandeko ye mutalulaki on kitoko na comprendre te ye mutalulaki suki na nga kitoko siko ndenge nini akomi siko kokritike yango bodo na yako comprendre on ndeke ya kanisa ki nza suki na ngai moko esika na yeko comprendre mindele banviaka ba cheveux crépi na biso basepelaka nango le wana na yeba na valer nango te nayaki kokanisa période moko nayaka France sika période wana ba période ba autostop ezalaka mingi oteminoka na rea bisi pembeni ozosala noka autostop batiko na gare bilo moka bongole na timbela kangole babetelinga liso na kome kosala ngo mingi pona sala mingi pona wumela te na zwamba mo bato bamemanga nazaki ofongola suki na nga naturel nazaki tellement na suki ebele makasi po suki na nga le wana ezaki ata odefiza ngo ekozalaka ke tonda na mutu nakozwaka suki na nga le wana baperike ebele boye nanu pende bimi te baperike ebele boye na ebimi te bato banda okangisa mingi suki ya meshi penza omona ozwaka suki na fongoli yango na penye yango bongo etondi na mutu so na telemi na rea bisi bavoitire ekotelema etuningo ke wapi mona bina oke na gare na sepelika na suki no tika na memona tiao na gare suki no kitoko suki no crepi suki no boye sikunga ndoloba
bato bazo memanga bazo lula suki na nga mona mutamemi ope atiki yo na gara sepe na suki no biko bebisa suki no te eya suki kitoko voma mona okompete pourquoi baloba na nga na bebisa suki na nga te ozomona de lelo nde na iko comprendre mindele balinga suki na biso do bazo kamwa biso ndenge nini tozolinga basuki na biso te bandeko tolinga basuki na biso eza kitoko soki tobongisi yango eza kitoko soki tobongisi basuki na biso eleki ba oyo elemba lemba oyo biso po mutu akoma na suki elemba bonfo azo accroche corps babenga yango bongo bana mike mingi bazalaki aza na malnutrition alembi suki elembi ye suki ekomi lokwa suki ya mindele yango wana nde de biso penda toza batu o nzamba sala liboso na mukili batu ka moko nzamba sala na mukili o eza biso ba noir o alobaki faisons l'homme à notre image o alobaki azwa ki mabele asali mabele atie forme ya mutu eza biso mabele eza couleur ya pona biso bandeko nanga mabele eza couleur ya pona biso mélanine yango biso toza nango yona partager video ona bandeko nyonso pona kolamusaka bandeko tozongela kibomoto na biso so tolandi video bien oya mundele oya lobi wana alobi bien lobi ke nde bazana suki na bango crépi naturel na bango o eza na connexion moko spirituelle bandeko nanga to sosola yon toza na ba problème sérieux nzamba zana moko na moko. Merci na batu nyonso obolanda video oyo bo partager yango na bandeko mususu tozwa conscience nzamba lingi biso tozwa conscience toyeba banani o tozali biso batu mwindo eloka moto toyeba banani tozali soki oyebi nani oyo ozali okelongolisa mélanine na yo te lokwa tomoni na video o na lakisi bino okelongolisa mélanine na yo te ndeko na ngai po yebi deja nani oyo ozali ndeko to sosola nzamba za na biso na tiki bino kimia na Yesu Masia eza na moko na moko amen.